Voilà. Mbote na bino nyonso bandeko na banza bozali malamu nazali mama Linda Kalume nazongi lisusu mokolo ya lelo pona kobeta lisolo oyo bandeko. En tout cas matondo mingi na bino nyonso ndenge bozotala ba video ya mama bozopesa toli boza ko intervenir boza ko benga surtout lisolo oyo eleki oyo ya homosexualité. Eza choité en tout cas nazi ba réaction et belé. Voilà, merci mingi tozo continuer. Lisolo lelo eza toujours quand de momoni titre wana o poto eza mboka ya basi na bana eboti confusion na rébellion bandeko de lisolo na monaki na kobeta lelo to beta nani bisolo ya psychologie ya bandeko na biso surtout bandeko na biso ya mibali oyo ba botamaka bakola lolenge moko boye bayekola makambo moko boye bokomi na ngambo oyo bayebisi bino ke non ezaka boye te eza boye to beta nani lisolo ya lisolo yango vraiment mikolo nyonso oyo masolo oyo ezali mpona kotombola bandeko na biso mibali oyo tozomonaka vraiment toyebi ke bandeko na biso mibali baza na position moko ya déclin makasi motungisi ekoti mingi surtout na barèglement oyo baya kokuta na poto awa kaka ndenge nauti koexplike. Est-ce que vraiment, tant on balobaka ke poto ezali mboka ya basi na bana, est-ce que ezali vraiment bongo? To ezali mibeko oyo tokuta na poto. Mutu esalaka ete emona na neti ke ezali esika oyo babatelaka basi na bana koleka. Eko, mboka na mboka ndenge toza boye. Ezala na mboka na biso na Congo to ba mboka na biso ya Afrique. Ezala na mibeko nango. Na poto, mibeko ezali. Na États-Unis partout na mokili mobimba. Mibeko ezali na mokili tout citoyen azali protégé na mibeko wana na mibeko ya mokili que non bisika na nazali naza na droit ya vivre en paix naza na droit ya vivre sans kobanga ke mutu aya kobeta nga ya kobomanga mibeko ezali partout mais awa na poto sikoyo na ba poto tovanda eza ba pays développé eza ba pays civilisé toloba mibeko ya bango ezali ebele y compris mibeko neti violence po bamboka na biso ezali mingi kotungisama kote ya kobeta mwasi kobeta bana bambongo tozwaka na bandaku tusala ezalaka mingi surtout makambo ya kobeta wana parmi mibeko oyo tokuta na bamboka oyo ya bapaya oyo pe tozaka na mona bamboka na biso mais na poto awa violence physique donc bitumba entre ba individu qui que ce soit ezali crime ozali na droit ata moko te ya obeta mutu mususu oza na droit wana te ata ndenge otambola okende na nzela boye ozotambola boye mutu apesi okanda obanda kobeta makofi mbila kokwea okokangama soko obeti mutu mususu bakokanga yo donc ezala na kati ya balabala ezala na kati ya ndaku na ezala na musala partout bisika ozali violence physique bitumba kobeta mutu ezali crime ozomona nde bisika place wana penza nde etungisa makambo ebele awa na poto eza bongo yo sikoyo voilà, place wana bisika na tie titre ya kenon poto ezali mboka ya basi na bana nde bisika na koko expliquer kaka eza mboka ya basi na bana te ezaka ba mboka mibeko parmi mibeko violence physique ezali eza permis te ezala moboti envers mwana na ye eza permis te voilà alors soki toke sikoyo avec ça en tête biso na bamboka na biso mibeko pe ezalaki mais ke bitumba nayebi te soki ezalaka liste ntango tozalaka toti sikoyo soki ezalaka liste ke non mwasi
okoko beta mobali na yote mobali okoko beta mwasi na yote parce que violence on ezala kate que mobali envers mwasi mobali envers mwasi kaka non même mwasi envers mobali n'importe qui kaka mais mingi mibali ba déclaraka te biso basi toyebana déjà na makelele na biso basi toza wana eloko moke ogangi biso basi toza bongo minoko be papa mibali babombaka mpo na nini igo mobali akende kolobaka mwasi abetaka nga me osino violence wana ezalaka pe ya mwasi ozomona mwasi mpenza aza kosala violence na mobali ozomona donc voilà mwana ndenge moko oza na droit ya kobeta mwana na yo te voilà mibeko wana sikoyo confusion oyo emema sikoyo surtout na biso bato ya poto outi esika oyo kokobeta mwasi ndenge yo lingi bitumba obundaka yo mwana mwasi mobakarti mobaba yeba yo mama bitumba obeta basi na mibali awa somo oye esika oyo bazoyebisa yo que non awa bitumba toningaka te awa ce n'est pas permis awa ezali crime ezala eloko moko te koloba que non poto ezali mboka ya basi c'est faux et archi faux ezali mibeko tokanisa nanu likambo ya mibeko bandeko tokanisa nanu likambo ya mibeko imaginons que mibeko ezalaka te na mokili imaginons que na bamboka tovandi oyo mibeko ezalaka te imaginons par exemple que mobeko ya racisme ezalaka te oza na voisin na yo aza raciste oza na voisin mosusu peut-être aza raciste alingaka bato mwindu te ozomona te ke elingaki ezala mabe makasi moto akobimaka na ndako na ye aye na porte na yo oboni abandi kobeta yo abandi kosala makasi mpo nini ye aza raciste me bamibeko nyonso tu wana racisme eza crime discrimination eza crime mosusu alingaka ne bamikolo te bamibange alingaka ne bamibange te omoni mobange boye obeti ye koko okomi komaltraite mobange ozomona te soki baloi contre la discrimination contre âge soki ezalaki te mbele bamibange bamonaka mpe pasi bamisusu balingaka basi te basi bakosala awa te tosala omona te ke soki mibeko ezalaka te mokili elingaki etambola ndenge nini biso na bino tolingaki tozala ndenge nini violence physique eza parmi mibeko soki yo na mboka biso towutaka bapermeta kobeta mwasi eza na problème te bitumba esala eloko te mwana ya yo moko baka na yo ye pilipili bamama boni na bakongo na biso na bazalaki mwana mwasi oyoki mwana mobali batie epa mwana mobali kuna na coin mwana mwasi okuti azosola na mwasi chérie na coin oye na ndako obeti mwana no ya mwasi titi obaki etala kabaka ta pilipili obaka ye pilipili avanda nango 2 jours mwana mwasi aye kobala boye oso tumba matrice ya mwana oyebaka te kotumbaka matrice ya mwana ekomi yela kobota boye mwana azobota te nzoka nde yo mama otumbaka matrice makambo mosusu tosalaka na mokili sincèrement babetaka mwana ata moke yo kobeta mwana mpo oyo moto obota ye okamati 5 doigt na litame pwa mwana akende classe boye na misapi 5 na elongi babetaka me oyo ya biso père moko boye soki otali bi ezalaki trop ezalaki trop bon voilà vraiment likambo mpo na ngai version na ngai naloba yango wana eloko wana etungisa bato mingi me topasa baetape moko awa na poto bane moko boye esalaka trouble mingi me makambo ekalma sikoyo mpo na nga mosusu ezalaki effet ya conséquence ya makambo oyo conséquence ya makambo oyo mobali aza se sentir abattu esali ye nanu confusion il y a de ces hommes là oyo mpenza bazwaka très pasi bakokaka likambo yango te mibali ebele mpenza na poto bakokaka eloko wana te confusion ekotaka place wana mabala ebele ekufaka mpo na makambo wana bamosusu bazwaka rébellion toza na Londres omona batonton babon tonton ko aboya na ye libala avanda ye moko mosusu aboye bakufa bango moko na bandako bandeko tosala kaka mpo igo na ye ezalaka tellement touché que non ye mwasi oyo ya ye mwasi abanda kodirige ye mpo na boye ebele kozanga mpe mwa ignorance mpe ejoua place wana mpo jamais au grand jamais mwasi akokosala yo mabe na ndako apakoli yo mafuta mbila azokisi yo pota amalmene yo mbila akota batali yo boye mobali oza en distress me babimiso bakotela mwasi mpo ye aza mwasi jamais ozomona
Alors ozomona que mibali mingi bazalaki se retrouver na ba situation moko boye ke azali ya plat azokoka lisusu komibimisa te série moko boye po système ezalaka koloba boye alandaka mwa mouvement moko boye quelque temps après amoni ke ezalaki na désavantage po soki par exemple ozwi kombo ya ndako otieka na kombo ya mwasi omilongoli mpona mwa profit moko boye olongwe place wana bafacture nyonso oboya kobima na kati donc yo ose retrouva neti mutu moko boye sans abri makambo nyonso tu na kombo ya mwasi makambo nyonso sikoyo soki likambo ekwei na ndako boye même soki oza na raison bakotuna me yo obandaka wapi oza même pas figurant na mikanda ndako wana omona ke ose retrouve yo nde mutu ifo obima makambo ebele eleka bongo yo ifo obima ozomona soki par exemple kombo no eza na ndako okozala na raison na yo bana bazali bakotala ba bon boka mpona kokalme situation yo bima nanu zonga na ton tant mpe bazobimiso wana bazopesa ope esika kolala. Je vous dis la vérité, oza ayant droit lokola mutu nyonso tu vraiment poto eza mboka ya basi na bana te vraiment eza ignorance mutu elobisaka likambo wana. Ignorance esala ke bato mosusu mpe base comporte mabe na bandako avec regret après. Po soko otali bakolo mboka zala na baninga par exemple ndenge na bani na Angleterre awa boye okozala na baninga ya baanglais ngana na okota na ndako wana omona ndenge mwasi wana azalaka na ndako na ye. L'ignorance a cassé beaucoup de choses. Alors sikoyo boost nanga kotombola nanga lelo point positif o conseil nanga ou bien apport nanga na bino bandeko na biso mibali ndenge nalobaka ke tolingaka bino mingi yanga nazoya nango yango yes ovanda na ndako bambula ebele osalaka lisusu te oza no en bonne forme physique oyebaka lisusu te bisika nini okobanda okoma no kaka bongo mere kaka ye moto akosala boye bamemo gauche oke gauche bamemo droite oke droite bana bakoma kutu kolongola yo kutu soki likambo ezali omona kaka mwana atali yo abia j'attends quand maman va venir makambo nyonso tu wana ekomema yo ekokitisa yo kaka omonaka te ovandi ka boye moyen kutu omitala na kitalatala otyaka boye omoni mibali mingi bazalaka un homme fier de lui akomitala na kitalatala mibali bazalaka boye mpona mitali. Tu vois, ça c'est ezaka position mibali nde batalaka na kitalatala mobali quand il se regarde dans le miroir quand il est bien habillé azalaka te katala make-up na ye non ezalaka mingi antali c'est bon ça va avec ce qu'on fait ce qu'on achève dans la vie achievement na yo. Bon ozo se retrouver omoni ke oza osili olingi obanda mozoyeba te na banda wapi na kosala ndenge nini ça fait 15 ans que je ne travaille plus mais nalingi vraiment nalingi nasala quelque chose. Moi j'ai pas encore fini, j'ai coquille pété même à 70 ans. Tu as cette dette morale là au monde car moi bagolo au monde que non il faut vraiment tu n'as pas encore atteint le niveau yoluki Ozana no maina makila ko hésiter te tout kende. Bon osala musala te tous les jours ozano chômeur ça fait 15 ans comme je l'ai dit ola la kati 12 heures yo donc ola la kati donc sauf de lundi à vendredi ba mère maman que na botika ba na classe to ozala no yomoko ola la kanoti 12 heures ola muki pour la journée les gamulaito la muki okeyo meli moi quelque chose et puis au kiti au vraiment aux à la chômeur t 8 heures du matin kokelo na mbetute moyen oyoko kolobate je recommence ma vie nazo petelo li solo yo ça réussit toujours 8 heures et kokelo na mbetute 8 heures donc zalaka matinale de 1 aux âmes matinales aux 8 ans na yo ya méditation matinale biloko wana esimbaka de 5 heures à 6 heures du matin hier quand c'est encore calme oluki place no ya calme talaka ndenge ezalaka calme oyokaka bavoiture baporte ya bavoiture ekomo eleka baporte bani bato bakoma obimabima
mais yo lamuki ozwi mwa place otako eza calme oluki bisika fraîcheur okofungola ta fenêtre boyo obandi méditation na yo na po oza koinspire ozoluka nouvelle inspiration yeah? Na tongo wana osali yango okosala yango pendant 1 heure vraiment soko kobanda na prière na yo osali prière na yo yeah, osali prière na yo esili méditation na yo oza na idée na yo ozoluka na mutu ozosenga kaka ete bongo na yo efungwama inspiration ya sika ekota tu es un homme jusque là vraiment abattu tu veux te relever obandi yango salango lundi à vendredi 8 heures ekokelo na ndako te soko osilisi méditation c'est pas kozonga na mbetu non habille-toi lata soko ozwa breakfast petit déjeuner na yo obimi parce que outi kozwa inspiration bima makolo na biso er moko ememaka biso bisika makolo na biso er moko soko oyeka posa kobima bima. Ne te pose pas trop de questions. Dans la vie, il ne faut pas forcer les choses. Dans la vie, parfois, tika vie mayo moko boye, ti moko moko telema, parce que quand on force les choses, parfois on échoue. Oyoki o sali o zui inspiration wana o sali méditation na yo, kozo na mbetute, sukola bongama habille-toi comme le obimi na yo. Obimi na tongo wana, tu ne connais pas où tu vas obimi na yo. Oko se retrouver na journal ya tongo ozui. Comme Mikolo makambo ebeleza na internet, au copie après méditation, mi pesi 1 heure sur l'internet. OK? Mon deuxième point c'est quoi? Donc la méditation, ça la méditation de lundi à vendredi, lundi à vendredi, je vous assure que avant 4e semaine ya okoza l'inspirer likambo ekosa le manavi na yo. Alors après méditation, Ozo luka musala oyo salate pendant longtemps tu es perdu. Ide mususu ezali okoko kosenga na volontariat. Parce que volontariat eza esika moko ezaka porte d'entrée pour la misala ebele. Volontariat okei boyozo luka bisika nini okoko sala volontariat osala musala bango osali bango sala ofele ata offrir bango ata 1 fois par semaine. Ba compagnie ebele ata côté administratif. Côté administratif, boye, okei la volontariat, bien sûr qu'il faut avoir des critères à remplir. Bon, dans le moment où il y a la méditation de lundi à vendredi, le seul jour où il y a temps, il y a la grâce matinée et samedi. Tu fais ta grâce matinée au baluki tout samedi. Mais dimanche aussi, tu te réveilles tôt. Yes, parce que dimanche, ils ont une journée consacrée à Dieu, ok, église et tout ça là. Dimanche, ils ont une journée à grâce matinée, normalement, on est en famille, des trucs comme ça. Voilà. Alors, au l'équipe la Swana, deuxième point, volontariat. Volontariat, ezali voix mususu et ratakate. Yagozo la musala. Tant que vous na volontariat, voilà. Na zongelaki méditation parce que j'allais dire une chose. Na méditation oyo, tant que sala, ba méditation na yo, luka o bada ko bongisa ba document na yo. Sois en ordre avec les documents, renseigne-toi. Et là on ni bazara nango besoin tant ozala musala. Ozala besoin ya identité na yo. Identité na yo, ozala besoin que ozala nesiko vandaka. Tu dois avoir une adresse. Comment on a fait ça la mikanda ya lopango nanda ko yo banda kawana. Comment on fait ça là? Il faut ça la facture. Monsieur votre carte d'identité, au PC carte d'identité, preuve d'adresse ses amis. Il faut ça la preuve d'adresse na yo. Déjà quand on se préparer, luka soko vanda kana madame na yo, soki ba facture makamonyo, so ezalaka na kombo na ye, olingo sala makambo échanger au koki ko ba lola déjà ba kombo ya ba facture mosusu na kombo o ya yo. Et là, qui sait que tu habites à cette adresse-là, que tu prends charge de certaines choses aussi. Na moi, comme ça, la raté, l'assistance sociale, yo zoaka, au foot arababil, et l'autre, là, qui sait que, les sika oyo, et ça, tu te prépares, non?
volontariat au côté na internet et zali, tu te donnes 1 heure peut-être après la méditation ou bien après que tu sois sorti, au mipesi 1 heure moko sur l'internet, au bandako sala ba recherche, au meki musala, mususu pe volontariat parce que ça moi passi au côté esika sans expérience. Le 3e point bandeko eza ba fréquentation na biso. Oh, et le quoi na telemela kango mingi. Les familles nous sont imposées. Au botami au kouti ndeko boye, au kouti mama boye, oui, papa boye, nous sommes imposés. Mais quand il s'agit des fréquentations, moninga nini, mutu nini, quelle est cette personne-là avec laquelle tu passes beaucoup du temps? Mutuwa nozo passé, au koki kozala te na moninga moko boye, azala na makango, kwenti, makango na makango, yo zalaka no tika na ye kaka, yo keda tika moninga kaki papa makango na ye, jamais, vous êtes les deux pareils, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ba fréquentation na yo, ça dépend comment tu prends ta vie. Est-ce que tu la prends au sérieux? Est-ce que tu es capable de saisir les opportunités? Ou bien tu es le genre qui se dit que non, comme aux anapoto, tu as déjà réussi. Puis il y en a Batubongo, hein, plus d'efforts. Une fois arrivé en Europe, on ne fait plus d'efforts parce qu'on se dit qu'on a déjà réussi. Qu'est-ce que tu cherches? Mais en tout cas, Awa, tu as renouvelé tes ambitions. Tu as un point à volontariat, tu as la fréquentation, savoir ce que tu veux au Lingini. Et puis, je vous assure que au Kozala na ba knockdown, n'est-ce pas? Au Kokoma na niveau mon balubi non. Bande, il faut tous à la patience. Sans la patience, on réussir la poteau. Je vous dis la vérité. Il faut à la patience. Yeah. Il faut qu'on ait la patience. Ok, au sein du volontariat, balobino, bon, on a besoin de votre preuve d'identité, preuve d'adresse nayo aux alangoté. Il faut ça là-bas. Ah, dit, makambango yango. Au baé nayo, aux ongi nanda, que tu ne fais aucune de recherche, au salite au 26 mois après, aux ongi likambo moko wana monique, aux akopé ça, retard na vie nayo. Vraiment c'est ça. Sala et loko yo na PCO idée, au résultat.